Ma Mission TV, le miroir du monde. Et vous saluez cette initiative? Absolument, absolument. Et vous soutenez l'Union sacrée? Absolument. Je soutiens en tout cas tout dialogue entre les Congolais. Même il y a bien Alex qui est un grand politicien. Il y a Moïse Katumbi aussi, c'est un grand politicien au Salon. Il faut de côté. En tout cas, bon, moi je peux le dire que Jean-Pierre Bemba a proposé que dissolution y a un parlement. Alors, ceux qui parlent que Jean-Pierre Bemba, le bac est à l'autre côté, tout console. Jean-Pierre Bemba, c'est un grand homme d'État. Jean-Pierre Bemba, le papa. Jean-Pierre Bemba, le papa. Pour interviewer Kozala, ayo kandenge za poste que bakomi ko qualifier na Fayulu kaza traître. Toka ki traître na ye. Dera boya. Est-ce que c'est comment tu y dis-moi un tel autorité morale à FC. Quelle autorité morale? Joseph Kabila. Dis les noms, dis les noms. Joseph Kabila. Ma Mission TV, le miroir du monde. Comme d'habitude, hier, Bemba a été reçu par le chef de l'État. Lobby vendredi, Tozana, Moïse Katumbi Awa. La Mouka est Koufi, to est Koufi, te Panzani, to est Panzani. Est-ce que Boyoka ni Zakaka, to est Zati? On va essayer de parler avec la population pour que qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va arriver. Bonjour, papa. Bonjour, papa. La position en haut, le président de la République a dit Bemba d'abord un. Répondre moi information mais ya Bemba ye moko tikali golobate mambo basolo ye na président de la République ye banité abimi Katumbi ya lobby Fayulu na kwena ye pe tisiko to yebina nto siko yo bino bozomona ndenge nini poso la muka. Mais la muka le problème ya consultation oyo etali likambo ya la muka FCC na kachité. Les problème ezota la nation. Vous allez comprendre. Jean-Pierre Bemba kota kilobi c'est bien. Puisque le président Lobaki, les acteurs politiques, les leaders, va contribuer à Kanisi, na bango pour na likambo etali développement ya mboka na biso. Vous allez comprendre. Alors ceux qui va lobby que Jean-Pierre Bemba Lobaki à l'autre côté tout console. Jean-Pierre Bemba c'est un grand homme d'État. Oyebi peko biso to vandi na ye to yebi. Jean-Pierre Bemba loba papa mbate. Jean-Pierre Bemba loba papa mbate. Ata même avaya batebele baza koyeba te que Jean-Pierre Bemba koya. Ça même été. Alors, c'est que quand Denga Azali, Denga pas Azalak, il est échangeable. Vraiment, tu féliciter Denga Kende qui n'a Denga Bima. C'est un Tazana posé à Koyeba Oyu, ya Kende Kosolula. Alors, à Kende Koluka. En tout cas, on continue. Bonjour, papa. Bonjour, mon frère. Gituka. Arrivé à Bemba, Kosolana, président de la République, et puis, na Koya, et puis, Moïse Katumbi. Bon, en fait, selon Ngaï, la Mouka, qui sont la Mouka FCC cache, et ça qui veut le c'est Koufaki après l'élection. Puisque ils ont la subvention juridique. Ou est-il net marchandise, vous ne pas brandir que Ngaï la Mouka non. Ils ont le remords, ils ont la subvention à mon côté. C'est un problème qui concerne les Congolais. Les problèmes avec les Congolais, c'est pas question qui peut qu'il y ait tel. Qui peut t'arrêter. Oh, il y a mieux que des vrais Congolais, il y a des cas de consultation pour les Kamamboka. Même à Monique, il faut que sauver Moka. Moi, Namboka Bengibiso, oh, il y a Mounanaye, à Bengibiso qui Toya, Tosola, qu'est-ce que nous appelle ça, pour ça, naïo Azanango. Oh, il y a pour ça, c'est ça, c'est ce qu'il a fait. Il y a des vraies politiques à moi. Ah, il y a pour ça, de façon que. Oh, il y a le bureau à celle là, tout le place au contenant côté. À ça, même à ça, il y a bien Alex qui est un grand politicien. Il y a Moïse Katumbi aussi, c'est un grand politicien au Salon. Il faut de côté. En tout cas, bon, moi je peux le dire que il y a un bouton sur militaire. Il y a Moïse, petit peuple, la bouton et je pense que les carrières peuvent cesser. Azam a donné conseil à tout ça. Azam a dit ça, mais il dire que la Mouka c'est qu'il faut dans le cas. Na FCC qu'il faut depuis l'élection c'est Salamaka. Papa, est-ce que Ndenge Moni arrive à Bemba parce que il y a une consultation. Est-ce que les gens ont appelé que ma canisi ou yaye, to connaissance ou yaye, qu'on peut apporter un plus, c'est pas le président de la République qu'on a. Mais là, le lobby bazo ça la union sacrée de la nation. Si quoi mutuna mutuaza na idée ou à couper sa madame Pombo Kaye Tongam. Zolan, ba munyo su babunda kesi kamoko.
basali batali sikoyo keno marche bazokende nango eza yango te po coalition oyo esalamaki FCC cash esimbi te oyo bandimi na moyo bazokosa biso ke tosali mariage ya bien na butu bazotia bakroka jambe nde président ekokanisa ke no fois benga bacteur politique nyonso oyo bazali na makanisi po mutu na mutu aza na makanisi na ye ndenge totangi na mwa journal ayo tolobi selon ndenge basolaki Jean-Pierre Bemba a proposé que dissolution ya parlement ozolanda toyebi mususu akoyena oyo yayete tozozela sikoyo opposition a malgré ye place na ba député na kati mais azosenga ba député eza na kati est-ce que ba député nyonso wana nombre babimi wana ezaki ndenge elingaki ezala ba député ebele wana banomaki bango eza ba député mpenza bazalaki vote te yango asengaki dissolution arrivé à Moïse Bemba wana qui avenir ni bo pesa ya Moïse tozo yamba po za mwana mboka soka ya ekopesa ye makanisi lobi nde tokoyeba ndenge nini bakoyambela kuna puisque basensibiliser mutu nyonso wakoza libre akende pe koyamba Moïse ayoka pe oyo ye maloba nano po interview ekozala ayoka ndenge za puisque bakomi ko qualifier na Fayulu kaza traître toyoka ki traître na ye dera koya. En tout cas, sans plus tarder, biso boyebi tozala likolo na bino lisu na bino lobi tozala wana Moïse oloba soki aza traître toi aza traître te ndenge bato mususu bazo qualifier on vous promet tozala na to promettre bino que tozala na bonjour. Bonjour monsieur les journalistes. En tout cas, d'abord tango zo mona Jean-Pierre Bemba ki bato bauti koloba ke non a signalé quitté a bimi brisque non c'est pas bimi brisque a lobité le camonini basolo likuna bino bozo mona. D'abord mutu ko nga peuple congolais. Ce qui Jean-Pierre Bemba a se déplacé pour akindo mona mokonzi ya mboka. Jean-Pierre Bemba aza étranger. Jean-Pierre Bemba aza mwana mboka. Azui invitation ya mokonzi na ye. Il va aller répondre à cette invitation. Et c'est pour cela qu'il s'est déplacé pour qu'il bakutana na président Yokaye au nini ezana motema na ye pour l'intérêt ya mboka. Et c'est pour cela que lui a sa déplacement qui n'est pas le président de la République. Est-ce qu'on a un avenir à la Mouka parce que Moïse Pierre Royal. Bon, la Mouka, je ne sais pas, puisque Nekomo Nautu la Naya, tout à fait. La Mouka est à Rangosu. Pour comprendre que la Mouka est à Rangosu, tant président les gars qui. Je crois bien que l'Andaka, Moïse, tant on lobby que moi je dois soutenir le président Félix Tshilombo Tshisekedi. Et avec toujours la même idée, Bemba aussi a dit ça. C'est-à-dire quoi? La Mouka est en soupé. Pour ceux qui sont là, qui bazala et la Mouka est là, qui bon, on va monter. Quand même, tous les souhaiter pour mon appel Fayulu, ok? Papa, bon, ils ont mabé. Et ils ont des mawamingi, hein? Et qu'ils ont la mawamingi pour la bande qu'on a biso, va comprendre, Congo. Vous comprenez? Puisque tant qu'on est Congo, qui réellement, moi aussi, peuple congolais, on comprend de l'eau. Yeba on a souka. Fayulu a okinde gomona président de la République. Et là, il a monté, il a forcé. Non, ok, c'est simple comme bonjour. Et bon, Yemei. Bon, Yemei n'est pas d'abord Yemei. Il faut tant que combattre. Est-ce que c'est comment tu Yemei? Dis-moi un tel. Autorité morale à FC. Quelle autorité morale? Joseph Kabila. Dis les noms. Joseph Kabila. Sénateur. Ah voilà. Tant que l'on bon. Bon, je ne sais pas. Bon, on a encore le balikamon à éviter. Ce qui réellement, ceux qui ont une invitation, ceux qui sont des leaders, il y a parti politique. Comment on a président de la République? Eux qui n'étaient pas. Comment on l'appelle encore? Il y a Sensa. Nani je olenga koy. Au moins na regrette qui puisque tant na yo qui déclaration na ye, est-ce que ça y passe? Puisque na niveau na ye, lui ne veut pas de à cause de cette déclaration là. Jamais c'est impossible.
C'est pour cela que tout le monde a un leader politique na biso, on dirait que tout na bango ça la bien. Ou bien, azana eloko moko alinga faire que se mettre quelque part. Alors il faut dire comme ça. Mais non. Lui d'abord azana un problème de la justice, non? Il tout le temps il fallait que nous justifions mon azona na nini wana. Mais moi né na zolo bana, nga défendre qui est-ce que nous défendons été? Mais j'ai compris que que non, c'était pas ça. Et maintenant le loi là que non, bon côté, ça bien nous sommes des Congolais. S'il y a un problème, il faut tout faire la place moko. Tout l'accent bolingo mboka na biso. C'est très important. Et non jamais on le nga pona boité. Ouais l'important c'était on gagner rien plus le Congo et que tikalaka Congo. Papa et aussi va consulter le président de l'autorité morale à la FCC. L'autorité morale va consulter ndene. Yé muto asali ki coalition. Que basala l'ensemble na kashi basala musala. Na moi bazo sekisa biso, bazo la kisebolamu na moi na butu bazo tia bakroka jambe. Na nazo bloquer mbongo na kati ya banque po ebim. Ministre la finance azanani. Azamutu ya FCC. Mbongo ezo bimate. Oyo akangi pori ya onatra nani. Ezaye moko nani sénateur invité. Azo empêché que onatra évoluer. Yo somone na mboka nini basala port international privé. Pesa na contrôle ya l'état na katité. Toko iba biloko ezokota. Na ozobi. Ya zana idée ya kokende consultation te ye akoko kende te. Papa. Bonjour. Bonjour, papa. Situation ninge bomo na Bemba a été consulté, Moïse Katumbi, il y a un appel au lobby. Est-ce que coalition penda la muka penda ezali kaka? Bemba azali politicien et puis aza mutu moko amona musika. Yango pe na okebisa ndeko Fayulu ke azali ovanda te. Po iso kazo vanda azo rêver. Po ce que talibi a comprendre ba enjeu politique le lenge zokende. A comprendre que bazaki lisanga mais azomona ke baninga bazo kendera déjà bazo avancer mais azo tirer la place moko. A ko risquer à échouer. Eza malamu te. Atelema akotana na président eza likambo mboka. Et puis pe alandaka lisanga bonganga te. Lisanga bongango ya pusi pembeni na yiwana akostuka sauter ye ya tikali. Oyebita ko tsakile le père azaki na vie. Lisanga bonganga ka pembeni na ye. Mais na kilibe to stukaka lisanga bonganga zu ministère abosani tout au travailler. Donc lisanga bonganga place aza pembeni na Fayulu wana. Azo lukande poste. Ce que zika poste ba kotika Fayulu. C'est pourquoi yakona kosenga na yo ndeko Fayulu zala vigilant kozala kidiba te kende kutana na ndeko na yo oyebi kutuke yo na ye pour mezala te kolanda lisanga bonganga te. Donc telema kende kutana na président Bobeta Masolo parce que zali kamboya ya mboka pona ndeko oyo etali ndeko Moïse d'abord nazo c'était penda ye bienvenue. Moïse Katumbi azali ndeko moko azali ko comprendre makambo ndenge ezali aya tokoyamba ye pe tozave mane sengo pona boya na ye. Yemei l'autorité wana aza déjà aza lion oyo bakata minu. Oui, est-ce qu'il y a des candidats au plus pour Kabila nenga za wana papa. Eza lokola nenga za boyo okeyi na mission ou échouer. Bo moninga muso batinde na mission. Noko linke moninga na réussir. A linga réussir to linka échouer po oye sa batone ko monaki na bisa kibino ke côté wana boyo na simbite. Donc pour na Kabila donc yé avant na ye azala doma na koseka pour na président Mboka abatela ndeye. Comprendre mais pour na mambo tali politique abo c'est mambo politique asa ne mambo muso comme na mbongo ebele abuna bongo ebele abo c'est mambo politique azana ba secret belé à Mboka yebi il faut consulter c'est ya mabe ya ko bloquer Mboka ya ko secret ni papa. Bonjour papa. Bemba monaki le président Moïse Katumbi azoya ndenge moko bino population bozomona est-ce que la muka ezaka to bon la muka ngana ko lobandi baza bande na ba congolais tango président azili kanisi ya ko consulter ba tunyos tout si baza na volonté te baza na souci pays il faut ba participer na consultation ba pesa ba idée pour que mboka tambola parce que na kata la muka ngana zomona te Rwanda mo peta zana surtout za ba congolais ba kende na président de la république ba pesa ba idée pour l'intérêt peuple congolais ba tika mababa ki yana na ba ki tribalisme na akota na osinga na Fayulu a participer pour na problème Congo
et bongo yeme autorité morale ya FCC. Ah, on a monté, il a travaillé pendant 18 ans et demi. Hein? A détruit le pays. A bomi mboka na ba domaine news tout. Bon si ko conseil ni a fait ça Félix. Il a joué. Bon ka ça moninga pas réussir. Moi je ne pense pas. Donc il y a naé to aya to aya tenga conseil nga na leur monter. Au moins que kuta yate. Ayate. Merci beaucoup. Et c'est par ici que nous mettons fin à ce sujet sur la population. Numéro yango ananga wabino gloire bosobe autrement dit bosobal naza awawa. Numéro yango na benga contribuer kozala malamu tokutani à la prochaine. Tozala na volding ituka. Pour aujourd'hui on se limite là. Ciao. Ma mission TV, le miroir du monde.